Colomboka, 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 breaking news chez vous avec Proverbe 30-30. Tokomi na ngonga tolandaka basango ya Congo na bandako na bino ezali bongo émission elambamaka pe epesamaka na les messagers Proverbe 30-30, pasteur de la diaspora en direct ya Mongalema Manchester. Merci malade Tony Namboka bitumba esilaka te ezali bongo Kolomboka oyo lakwanzila ayembeli biso. Vraiment toza na tango tolandaka basango ya Congo na bandako na biso tozoleka sur internet, télévision sur internet en direct na Sofkins TV oyo ezo koemettre à partir ya Toronto na Canada pe bokolanda biso na Sentinel TV awa na UK. Alors lobby batu babengaki ngebele na lali na retard. Alors na pesi merci na batu nyonso ya IDPS ba contactaki nga pona kopesa ba information oya sur. Alors Tshisekedi n'a pas été hospitalisé na Saint-Luc na Bruxelles, ezaki fausse alerte, mais ce qui est sûr, il a été bien na hôpital wana akende ko sala check-up, c'est-à-dire bakende ko sala ye ba soin na ye, akende rendez-vous na ye ba checker santé na ye tout et tout. Azali kotambola ye moko soki botali na ba Facebook bomona même ba photo azalaki ye moko azalaki na chaise roulante te akende kokutana na médecin na rendez-vous na ye pe azongaki da ye mikolo ba bia za vraiment kasi azosalaka ba pompage pe kosala tour ya résidence na ye ye moko, donc azali en forme. Ezali fausse alerte oyo Vital Kamerhe le très atia ba papa batunaye ba paparazzi, donc ba paparazzi bazawana pona kokanga ba photo kopesa ba information ya lokuta ko espionner vie pona kopesa ba faux alerte. Donc monsieur le président élu azali en forme. Est-ce que un combattant akoki kokende kowela album ya Kofi Wera, JB Fali, Ferre tout consort? Ezali question batu batuni ngai. Alors kokamwa mingi ke tolobi to ba combattant tolobi tozo bundela mboka. Alors ezokamusanga ke ba combattant mingi na moi baza ba combattant na butu bazokende kutia milongo kowela banzembo ya ba incivike oyo bazoteka mboka na ba Rwandais. Et pourtant na poto awa na diaspora tozana ndeko lokola o nzembo boyoki lakwanzila ayembi Kolomboka lamuka, tozana ndeko lokola Bokechu, tozana ndeko lokola Freddy Wanga ayembi génocide na Congo. Bosalaka mulongo te na koyoka banzembo wana to kosombango. Mais un collabo mutu oyo azali kosala musique occupation, mutu oyo ayembela Kabila, mutu oyo azo détruire, mutu oyo azali satanique. Et puis d'ailleurs, tant que vous avez un album, il y a 13e apôtre. Est-ce que vous évitez que le 13e apôtre est Lucifer? Est-ce que vous évitez que Nakati y a la pochette ou la monité signe Illuminati? Alors, binoto batbosomi banzemboana, ce n'est pas encore tard. Boluka, un pasteur sérieux na kwen na bino a délivré bino parce que Nakati ya banzemboana bozo somba mingi bako fêter bonne année te pour esprit de mort eza nakati. Esprit de blocage dans la kati, esprit à célibé dans la kati, ba mari de nuit dans la kati, ba femme de nuit dans la kati, ba esprit accident dans la kati. Le fait bozo kabanze mwana où ils a travaillé dans deuxième monde et comme mabamsu na kufa, et comme mabamsu na kolangwa, et comme mabamsu na accident, pe comme mabamsu na ba femme de nuit, pe mari de nuit bobo mamabal. Alors boye bango lelo Satan azo travailler na kati ya ba yembi o ya minene. Alors bokeba kosombaka banzembo wana bo iluka kokutana ba pasteur ya nguya ya communauté na bino bisika boyali na diaspora pona ko délivrer bino
parce que misala oyo bato wana bazosala na banzembo na bango eza misala mabe. Alors bokeba nango, bokeba luka un vrai pasteur a délivré yo muto sombi 13e apôtre oyo eza nango Satan le diable. Na basango ya Congo toza susu na masolo mususu Vital Kamerhe le Rwandais ayebisa biso pona nini apesi Koffi Olomide merci na album à 13e apôtre. Alors Vital Kamerhe oyo azali bongo complice à Kabila azo encourager 13e apôtre toyebi te eza pona nini soki po eza basine na bango basali pona kodistraire so bakongolais toyebi te. Na Kinshasa mende oyo babengaka Vuvuzela to Tchakou national akosi maladi po akima étranger. Alors vous comprenez que mende ba évacuer accueillir l'étranger bakomi ko kima moko na moko parce que Kabila ti sikoyo azokimisa ba bien na ye na ba famille na ye bazokende na côté ya Kiba. En visite à la CENI, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour le pays des Grands Lacs, nous parlons de M. Thomas Perriello, est la première autorité qui arrive à relancer le processus électoral. C'est-à-dire, les Américains ont relancé le G7 pour déstabiliser Kabila, pour nous tirer en quarantaine et pour être alternative politique et salama, afin que l'opposition à Sika na élection sans Kabila. Alors, Amérique na ONU na communauté internationale, bien que Bazako Kemba côté kuna na Syrie, mais balingi ko relâcher Congo te, bazo na kotia mbongo ebele pour na ko relancer processus électoral. Yango moni babandaki na kotinda représentant na bango akende na CENI kotala qu'est-ce qui se passe là-bas. Na niveau ya Congo na este attaque ya ba Rwandais de tout ça qui ba Rwandais ba côté belé ba bandi déjà ko attaquer ba position ya armée congolaise na Rwanda ba armée congolaise na ba Rwandais donc ba côté ba Beni ba côté kuna este Bibembe na Bibembe kolela na ba Congolais. Profond malaise dans les camps des kabylistes. Venant Chipasa poussé à la porte de sortie de la mouvance présidentielle, un autre poids lourd de la mouvance présidentielle originaire de la province du Nord Kivu est poussé à la porte de sortie. Il s'agit de député national Venant, président national de la Confédération. Entre-temps, Kabila continue à transporter et transférer et ses biens et sa famille vers le Kiba. Donc, malaise continue toujours dans quand il y a côté à Kabila, il y a une mouvance présidentielle, il y a Rwandais, donc ils ont salama ndengwana. Puis les sous baza toujours dans la crise, Minakou sur la sellette, c'est-à-dire une motion de défiance contre Minakou, faux président de l'Assemblée nationale, parce que la vraie présidente de l'Assemblée nationale, Ezali Jeannette Kabila, Tata Mwasi ya Kabila Oyo, basala théâtre na bango ba Rwandais na tuti ba bimisa yeke azali Tata Mwasi azali lipasa Kabila, et pourtant batutu ba yebi ke azali leki ya papa ya Kabila. Minaku aza komi bongisa déjà to yebi ta pona côté ni akokendo ko rejoindre G7 to akokendo rejoindre l'opposition, parce que to monaki déjà ndeko oyo na kombo ya Mende avant Akwea malade asalaki déjà ba contact pour rejoindre G7 ba rejetaki pour bazaki sur naïté. Alors tout le monde peut le Minaku aza sur la sellette, donc azolinga ba sotiseye parce que azo travailler bien te G7 na opposition et kangi bango clé boa. Gouvernement d'occupation rwandais au Congo, à la place de créer des sociétés, de construire des écoles, de construire des maisons comme Mobutu l'avait fait avec des camps Onel, camps Lemba, camps Bandal, cité Maman Mobutu tout et tout. Gouvernement d'occupation, à la place de tonga bandaku, école et créer des sociétés et tonga autoroute, bango bakoma ko distraire ba Congolais. Soki baki ko inaugurer aérodrome te bakenda ko inaugurer ba wese ba wenze ba building oyo zangatina. Alors na place soki ba moni building ya te wese ko inaugurer zate ba memije asika
comme si on distraire bateau na ko kende ko sala inauguration ya monument ya Luambo Makiadi et pourtant na ordre d'arrivée bokoki jamais ko sala monument à Luambo sans pourtant bo banda na Luambo na Calais Kabasele Calais Jeff Ote benga grand Calais oemba Afrika mokili mobimba oemba indépendant Tchacha oyo azali père ya musique congolaise. Donc au moni que bazo respecter même pas ni na biso bazo respecter culture na biso te bazo respecter bokoko na biso te bazo saka na biso kaka pona kotia distraction. Donc ezali mawa mingi. Pourquoi na Congo batu ba confondaka réunion familiale parti politique na église batu belé basalaka confusion ya réunion familiale église na parti politique. Soko tali lelo o mona ba église ebele na ba parti politique mingi eza nango famille eza ba réunion en famille o ba transmettre ngo be ba transformer ngo et comme réunion ya politique to et comme église. Or église ezali groupe ya batu oyo bazana mokili nzambe asombi bango a racheté bango dans le monde pour bakende vers le ciel. Mais lelo omona mokili na kati église, c'est-à-dire église ya banchor na banchor, église ya batamite ya mabe na batamite ya mabe, et pourtant église ezali esika paix kimia esprit pe parole à Jésus zo sangana nde wana comme église. Alors tokomona ke ba parti politique mingi lelo eza nango ba groupe tribal, eza nango ba groupe moko régional, eza nango ba camp moko ya ba tribaliste, mais ba se consolida ba sangana ba mibengisi groupe tribal ba mibengisi parti politique. Alors ba parti ande mwana soko za mutu ekolo mususu olingo linga te bakoki kobenga na yo pe okomataka grade te popona bango okozala na bango te. Na Londres awa eza ya koyinda parce que le 17 oyo marche munene kosalama na Londres oyo le deux Congo esangani po na koboya bato basala glissement pe koboya na mboka back home ba kambi oyo baza kuna ba changer constitution to ba continuer kozala ba président. Donc ça pour la première fois ba tous les deux Congo esangani to kosenga na ba congolais nyonso ya Brazzaville na Kinshasa pour la première fois bosala eloko ya kitoko bosangana ezali démocratie tokende po tozala idéal moko parce que ba Rwandais boule na bango yali après Kinshasa ba échoué na Luanda ba koki kozwa Luanda te mais bazotia motema na bango ba récupérer Brazzaville ba récupérer Tanzanie et Kenya. So botali bien bo mo na Brazzaville avion ya ba Rwandais comment koya 2 fois par semaine to éviter et même nani nani na kati. Alors mon frère, ma soeur, vous tous ceux qui me suivez, ne soyez pas parmi ceux-ci. Apocalypse 21, 8 et lobby, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les échanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents du feu et le soufre. Les lâches sont ceux qui te parlent en cachette, mais en face ils ne peuvent pas te confronter. Ce sont des gens comme ça qui insultent les gens sur les commentaires sur Facebook. Bazara makasi ya kofinga bat na Facebook. Bomona te atia pe longi ya kobatama mais akoma na Facebook musala ya kofinga batu. Ok, Facebook ezali esika kitoko ya koteya sango malamu pe ya kokutana na baninga bokola botanga oyo bobungana. Alors lelo bango bakomisa esika ya koluka ba makangu, esika ya koboma mabala, ya kopesa kindoki, ya kodistraire pe ya kofinga. Tolobi ete groupe abato Apocalypse 21 8 elobi ba lâche, ba incrédule, ba abominable, ba meurtrier, ba impudique, ba chanteur eza bato bakinoko kosala kinganga, kosimba soloka, ba idolâtre eza bato bafukimelaka bikeko, na bato lokuta par na bango ezali na libulu ya moto. Bien aimé, kolinga te ozala parmi bato po ekosukelo mabe. Koyeb sanga kosambelaka, mais moto asambelaka, il faut changer kaka makolo te, mais il faut changer na motema na bizaleli. Yebisa ngai kombo pasteur na yo, na kombo église, na oyebso ba démon combien oza na bango pe genre nini pe sorte ni ya délivrance ozonidi.
donc ezali ndenge wana. Ba sango ya Kinshasa, na Kinshasa bana Kinshasa bakoma na tongo balamuki bakomi Kabila otikali na mikolo songolo, bakoma kotangele mikolo na bakwen nyonso to ba balabala bakomi na mikolo oyo ya tikali nango. Bref, dernièrement bazaki na stade ba supporter ba ye ya Vita ba yembeli Kabila ba yebisi Zoé yebisa ya na yo mikolo etikali ya kotanga, etikali 3 mois il faut pakata mbango bapesi na ba mois na ba heure na mikolo, donc ezali ya koyina na Kinshasa. Alors na kotikende koyebisa bato ebele babengaki nga bazotuna babi me pasta toza na confusion, biso toza bato ya Bodidia Congo, biso toza bato église noire, ndenge bino bino bosambelaka Yesu, Yesu aza nzamba mindele. Bien aimé, Bible ezoloba na Osée alobi, Osée 4:6 alobi mon peuple périt par manque de connaissance. Kozanga koyeba ezali wa ndambu te, na okaka bato bazoba kozanga koyeba ezali wa ndambu, non. Kozanga koyeba ezali wa ndambu te, ezali wa ya munene. Kozanga koyeba ezali wa ya munene. Alors soki ozangi koyeba okufi ya ndambu te, mais okufi ya munene, ezali important mutu nyonso surtout aza na connaissance, ayeba ndenge azotambola, ayeba eloko ni azosala. Alors soki okanisaka ki kozanga koyeba ezali wa muke, nga nazo apprendre ki kozanga koyeba eza munene, liwa ya munene boy, munene awa te awa. Kozanga koyeba eza munene awa. Donc kozanga koyeba eza liwa ya munene. En réalité, soki bokoti na groupe na ngai ya les amis de Sentinelle to les amis de Didier Formé, bokomona na partager ba vidéo oyo ba scientifique basali, oyo bato mayele basali kolakisa ke royaume kolakisa ke ba juif oyo batambola na Yesu, bato bakoma Bible, c'était des noirs, c'était des bantous. D'ailleurs na Esaïe 18 ba fleuve oyo bazoloba wana, le fleuve wana ezali ba fleuve oyo eza na Congo. Lelo naza fier de sabino ke paradis terrestre ezala na Congo. Lelo nakoko prouver en bibliquement dans ça séminaire na Laxibino. C'est-à-dire ba bantu batu oyo yo na ngai batu lokola biso nde totambola na Yesu. Yesu azaki cousin na biso. Yesu azaka mutu mwindu lokola yo. Abraham, Jacob batu wana tu bazaka batu mwindu. D'ailleurs, l'Égypte ancienne ezalaka batu mwindu. Bagi na zolo ilala le tibiso mitune tibiso. Bangonde batu ya Bible. Alors ba juif ba ya oya lelo baza bana Alkenazi, bazali ba faux ba juif ndenge lelo ba Rwandais bazokota na Congo bana mulenge eza nani tribu moko existate na Congo. Soki toza misu makasi te après 20 ans 50 ans ba obimake bazali tribu moko ezaka na Kivu, et pourtant eza bongo te. Ozomon eza bongo te, ba tuti ba uta côté ya ba Syrie kuna, ba kita kota ba Mésopotamie, ba kita ti ba ya ba Somalie tout et tout ti ba yoko na koto baza pe ba africain te. Donc lelo ba bima ba africain pe ba ni ba boto ba mboka na biso. C'est-à-dire efseneli boye ba ke biso batu nde toza ba vrai juif, c'est-à-dire biso nde ba cousin ya Jésus, biso nde to koma Bible, biso nde to tambola na Yesu na Nzambe. La preuve kende chaque dimanche okuta ba bantu baza na l'église bazo sambela, mais okuta ba tribu mususu ba race mususu ba yebi makambo Nzambe te, biso tozali trop spirituel po toza ba totambola na Yesu. Alors soki olobi ete ozali mutu abududia Congo, ozali mutu église de noir, osali erreur ya solo oza mutu église de noir, mais vraie église de noir eza christianisme. Et c'est quand Jésus a régné comme Seigneur et Sauveur. Même un fou vuluzi Simon Kimbangu atatolaka Yesu Christo lokola mobikisi. Pe kombo église ya Kimbangu ezalaka église de Jésus Christ au Congo. Bana na ye le ba pesi bango mbongo euta na église catholique na ba musulman nde ba osala ba kimbangisme. Alors kimbangisme ezali dialecte, ezali secte kutu, ezali secte oyo ekumisaka Nzambe te, basambelaka Nzambe moko na ba musulman na ba catholique. C'est boyeba na ba musulman na ba catholique na ba kimbangiste baza Nzambe moko. Donc soko tuninga ba question na ko expliquer yo et ezali ndenge wana. Donc tokeba ezali bongo. Alors Congolais toloba non na ba démission, ba démissionnaire nyonso Kabila. Est-ce que boyebi ete moboutisme nde et continue système nango
il y a deuxième république il est là Kabila parce que le kabylisme n'est qu'une mauvaise herbe poussée sur le sol lessivé par le mobutisme parce que ba mobutiste tango Mobutu akimi bango bakimaki na bakengo nyonso bakimaki olie bazwa mayele bazongi lisusu basangisi na kimobutisme na kabilisme yango ezoboma mboka lelo bana Congo bana Manchester pembeni toza na sango malamu mingi alors tozali na le 24 na le 25 octobre ekubanda vraiment to respecter heure to tie yango de 17h à 21h30 na église na biso na Clayton ezali bon agresse ezana mama Grace Kalanga mama Grace mwana Zaï akoya kosala témoignage te ndenge nini Satan asala kati na ye mais akoya kosala témoignage ndenge nini Nzambe ya lola a bikisa ye pe a bimisa ye na kati ya monde mabe donc ekozala 2 jours journée il y a le 25 samedi ezala journée ba couple toko parler sur rôle nini ya mari de nuit na kati ya ba couple tokomi pembeni ya fin de l'année esika ba mari de nuit esika ba monde de ténèbres eyaka kokota mpona kodétruire ba foyer ya mwana ezosenga bolanda mama oyo aleka na makambo wana aza na expérience makasi ya kolobela sur likambo eleka na kati na ye pe biso ngai etanke moumou na Nzambe nakoya kosouclôturer na kotalisa bino pe kobondela mpona ba esprit wana esila alors biso tokwayaka ke mwasi akoki ko témoigner mais mwasi akote ya liboso ya mibali te wana tozokwa mama akoya kosala mosala etant que kopesa témoignage sur vie na ye ndenge Nzambe asovaki c'est-à-dire n'importe qui akoki ko témoigner dimanche nde ekozalaka journée ya ba mama na ba mama sur ndenge nini ba mama bakoki kokima ba esprit oyo ya mabe na kati ya mabala parce que lelo tozomona na poto awa na Angleterre esprit ya célibat eza makasi na mabala lelo tozako kola na Kinshasa jamais otiko yoka mama abengani papa mais awa pourquoi kaka ba mama babengana ba papa c'est-à-dire eza esprit ya célibat alors mama alekaki na makambo wana akoya kopesa biso expérience na ye pe tokobondela pona ba célibat esila pe bénédiction ya Nzambe ezala donc mama Grace Kalanga akozala na biso zela na mekana kobenga ye mpona koconfirme boyoka ye moko baobolandaka ye abanda koyebisa bino aoza déjà na Londres lobby mais lelo déjà abengaki ngai tosololi na ye mpona koconfirme ke samedi akozala na biso samedi le 24 pe dimanche le 25 octobre akozala na biso awa na Londres ekozala na Manchester après kosisa na Londres akoya kosala journée monene ya Manchester ezala 2 jours samedi na dimanche mais toko respecter heure parce que ekozala de 17h à 21h30 tozozwa mama Grace nayebi te soki aza busy parce que azalaka vraiment busy bana kotia programme na yo yeba ke samedi toza na programme kaka moko na Manchester oyo le 24 na le 25 ya témoignage ya mama Grace ndenge nini Nzambe abikisi ye na monde mabe na monde diabolique lelo Nzambe asauve ye peut-être yo ozoleka na makambo wana ekozala malamu tozwi mama te mais tokosala émission spéciale na ye na banzi aza busy mpo toki tosoane kala mingi te mais boyeba déjà tobouke mpona samedi le 24 octobre na dimanche le 25 octobre ekozala bongo samedi de 18h à 21h35 dimanche ekobanda na 15h pe ekosila vraiment na 18h30 to respecter heure o biso respecter heure donc samedi ezala journée ba couple oyo enseignement sur les couples parce que awa vraiment ba parlera vraiment sur ba couple te pe ba expliquera ba couple te likambo nini oyo ko sala soki conflit ya makambo mbongo bana ya makambo boye ya makambo bandoto ya makambo belebele vraiment boya na 2 journées wana ekozala kitoko mi ba oyo bayaka na misala nga na saka na Manchester bazali bayebi ndenge leka donc tozwi mama te je crois aza busy mais lobi tokozwa ye na programme na biso ekozala malamu
Donc je tolobaki ete bino oyo bozali bana na nzambe boye batokomi na fin de l'année esika o diable aza koluka ko détruire, diable aza koluka ko bebisa ko boma, eza malamu boyaka na ba rencontre lokola oyo biso tozosala des journées ya bénédiction na Manchester oyo tokoparler sur le couple pe tokoparler sur la vie ya prière ya bamama. Bamama ebele baza na baproblème kolota bandoto mabe, bamama ebele baza na problème azokoka so kolinga mobali te, azosupporte mobali te, alingi ka vie ya libanda, ezosenga expérience ya bato lokola bamama kalanga pe bato lokola baproverbe na prière ya kokata. Breaking news ezalaki bongo basango ya Congo epa na bino. Bye bye for now. Thank you to watch us. Thank you for watching us on TV, Sentinel TV. Thank you. See you. Bye bye.